Amen libota na nzambe, amen ya mokili ndeko mokili mobimba. Pe mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso bisika nyonso o bozwami na mokili. Eza toujours nde tolobaka media ya église Liloba na Nzambe ya selili ya Lodja. O tobengaka église Liloba Lodja télévision. Toza esengo mingi ya kozala so liboso na bino na mokolo lelo toza le 13 juin 2025 na territoire ya Lodja na province ya Sankoro na ndenge bazali kolanda ba séquence oyo eza salongo nde tolobini tolobango nyonso keno ezali tozali ko utiliser Isaïe 62 verset 10 o balobi bolungo na mabanga bolungisa nzela na Yawe nde tozali kosala oyo ezali salongo na mokolo lelo tokuti koloba tout à l'heure là le 13 na église Liloba na Nzambe ya selili ya Lodja. Mokolo lelo tomeki tosali salongo na liboso ya Régie des jours ya Sankoro plus précisément na Lodja. Nde sika oyo bomoni tozali kosala salongo pona kotia propriété pona kolongola milimo nyonso oyo eza ya mai parce que yi milimo o basali batalisa songa nyonso keno milimo ya mabe ezoli kovanda toujours esika oyo bosoto ezali. Nde yango bozali komona tozali kosala salongo na mokolo lelo tozali kolongola mipepe nyonso ya quartier oyo esika oyo tozali kosala salongo na Régie des eaux ya Lodja na province ya Sankoro na territoire ya Lodja. Esengo mingi tozali kopesa merci na bandeko nyonso balandaka biso bisika nyonso bino bozwami. Vraiment merci pour na bino na ba encouragement na ba soutien na bino par-ci par-là esika nyonso bozwami nde tozali kopesa bino vraiment merci. Et merci lisusu na moto na Nzambe oyo azali ko à travers basali na ye oyo bazali mosakoli feli longonya na yo ozali kolemba to ozali kosalela Yawe monga nyonso sans trahir Liloba. Pe longonya lisusu na Motei Arnold oyo azali kolemba te mpona kolesaka biso kopesa biso batoli monga nyonso nde vraiment topesi bino longonya mingi bolemba te bandeko pisino bozwami tika te loboko na Yawe tata imonisa à travers au bokolanda salon au to sena mokalo le 13 juin 2025. Vraiment merci mingi na bisika ozo bambote belé libota ya Lodja wa pesi no bambote belé pour que Yawe pe imonisa pe na ba famille na bino na ba encouragement na ba soutien au bo manifestaka ngonga nyonso na libota ya Lodja. Vraiment salongo yango munga sa grandeur yango emoni sani vraiment komi vraiment na suka pesa bandeko lipamboli kubaye bandeko kili parce que makomi ekokisami musambo yango même administrateur aleki akamwa les félicitations c'est kuba merveille ya Nzambe moni sama kabo mama na libota nyonso courage pona salongo mama mosala ezosala no magera mbuga tozali partout salite partout kindaka poto sala kaka pour kolakisa bango le sambo mukolo ba comprendre les salité te bosoto ego bande kolonga na mboka mbota ciao ciao kwa utikolo ba musafiri feri mtiar na diana to